Salut, bonjour, bonsoir, ça dépend de la émission. Écoutez les bisous de la famille. Vraiment, on a bien l'angolu en Zambé, les deux vous avez bien l'angolu en Zambé. On a vraiment Bandekolanga, na sengi na biso nyonso tokota vraiment tokende kota la fille, mais la biso balobi fille, mais la biso vraiment eza kitoko mingi na kula puis na Delvi TV tokende vraiment tokekota la fille. Film la biso eza kitoko makasi la famille wana napesi ye moko Poutine bavi kanzila patron napesi ye mbote bisika zami pe na famille libota mobimba. Voilà bandeko nanga soko kuta na biso pour la première fois au s'abonner na chaîne na biso vraiment ya famille libota news TV. Abonne-toi et bokozala jamais déçu. Voilà na kotika bino bolanda nanu parti oyo ya papa la biso sai et puis on se retrouve après. Oza lelo avocat tata na Sila, tata na Delvi, tata na Pishanga, amisa président Lombeto loka neti tata bakuluna ya théâtre muchopo ngai amisa Lombeto loka muchopo bololo abota bana oyo créer des ordres dans le monde de théâtre la monde na biso oza la pauvreté comme état d'esprit et stimuler bazuwa bapoison bamasu banini parce que moto azokoka kosupporte komona moninga azala bien te e moto asupportaka komona moninga azala bien te eza moto aza pauvre na état d'esprit tete ekoti bosoto tete komi bozuba parce que hypocrisie eza entre bino na bino baartiste te hypocrisie wana eza lelo na univers na bino. Non, c'est la pauvreté, c'est pas l'hypocrisie, ok? C'est la pauvreté. Et la pauvreté stimule la sorcellerie. On est tout ça sentir quand il y a la position, à combien de minutes? Nous sommes tout le monde à payer. Bato ba science occulte. Oui, banane, parce qu'il écart. Quand on parlait de théâtre, on faisait les hommes. La Belgique, Basile, on a beau temps à l'eau. Basile, il y a une actrice, pas dans le bal. On va se battre pour lier à la montée, ma bébé. La confine là. C'est le confine là, comme business là. On fait ça, voilà la famille, Boyoki, Sai. Balobi kofinga na nde ekomi business na bino. Oui, avant la raison. Kofinga ekomi vraiment lelo business toloba yango parce que batu bayebi ke na kofinga akozwa vie soka fingi batu ba osepena biloko kofinga donc lelo kofinga ekomi business ya batu bandeko nanga ezosala pasi et ça vraiment pasi. J'espère que tolandi vraiment papa ça bien bisons tolandi ninga lobi ezaka jalousie eza en pauvreté na loba au papa ça ya lobi quelque part pas que vous en avez raison parce que au moins eza na bato ebele balinga ba évoluer ya eza na bato mosusu lipambolia baninga epesaka keto lipambolia baninga ezalaka mabe liboso na bango na miso na bango donc c'est pareil basala makambo bazali kosala wana bandeko nanga boyebi lipambolia Belville ebesha bato ebele mabako yango moni lelo bazalaki na posa alongwa pembe na mama Olive bazalaki na posa Belvi akweya bazalaki na posa Belvi au mar réussite parce que lipamboli ya Belvi vraiment etungisa bato ebele na monde na bango ya théâtre yango bozomona lelo aza toujours ciblé na mafinga aza toujours ciblé na baqualification moko ya mabe pour que baluka kaka moyen moko ya konurie kokitisa ye elaki mitema mabe. Est-ce que déjà tout le monde bateau baza proche ya Belvi na ba comédien ou baza proche ya Belvi ba fin ici là non tout le monde et ça la mingi ka ba chroniqueur ba chroniqueuse ba journaliste ba ngone ba sala ko finga peut-être ko finga na de part et d'autre côté kuna na koto mais au comment on appelle bateau baza proche de tout le monde ka Marina Laba tu vu ba tebele baza proche ya Belvi. L'équipe de la télévision va finir ici là. Non, tout le monde a été payé pour la maté. Mais tout le monde m'a Thérèse elle l'a bimi pour avoir un gamba si là a fini belle vie. Tout le monde il est là mayonnaise, ba bimi ba fini belle vie.
tomoni lelo banani Batista baleki na télévision mpona kofinga belle vie mais baza na part asile mais bacomédien ozomona ezolakisa niveau ya jalousie oyo baza nango oyo elobi nango salisa niveau ya pauvreté ozomona tomona bango bajoua babanda kojoue kalama bazwa occasion wana te ozomona bamama Thérèse nyonso wana bazalaki na mposa bango nde bakoma bongo mais nzambe apesa bango occasion wana te bapesa bango epa belle vie motema mabe sikoyo temela tomoni ti abengaki ela patron wana abengaki ela patron na motema keto abengaki ela patron avec haine na motema do asala yango katika sala lelo sikoyo ntango osila ye ale arevendique pour dire ke abenga yango na ndenge mabe ozomona bomoni sikoyo ndenge abimi na poisa comment fait-il que yo oza yaya sœur si réellement oza na posa ou oza na problème obena ndeko na mwasi approchez toi solo mabe mo approchez pourquoi okende kosala ngo na baréseau pourquoi okende kosala ngo na baréseaux sociaux et là c'est niveau ya motema mabe oyo eza kati na bato niveau ya pauvreté lobi nango saise bato nyonso baza na besoin ka bakoma likolo baleka baninga amona moninga na akomi bongo amona fale ezala nga fale ezala ye te yango omoni belle vie aza combati donc combattre belle vie banda kala lelo nde sikoyo ese manifeste mpo bato nyonso bomona bacomédien nyonso baya ofinga belle vie eza kanda eza keto il faut te comprendre yango bacomédien tout oyo baza kopointe doigt na bango sur belle vie eza kanda oyo bazala no bandimaki te ke lelo belle vie akoki kokóma oyo aza lelo oyo ozomona koketo wana teme etikala kati na bango evanda kati na bango yango lelo omoni basali nini babandi komanifeste yango la famille il faut te comprendre bacomédien wana ozomona il faut te comprendre bacomédien wana toyeba niveau bacomédien wana bazali ozomona baa na motema keto mpa ndeko na bango belle vie mais nzambe aoconfondre bango parce que belle vie efekei balobi oyo nzambe asimbi motu moko talongola yango belle vie ndenge akende bongo eza na motu moko te oya kokanga lipamboli na ye parce que aza mwana nzambe aza motu asacrifie vie na ye aya motu akipaka baorphelin aya motu akipaka baveve nayebisaka bino motu abongo aya motu osakana na ye te aya motu osele bacomplot te ntango olingo osala motu complot keba talaka motu nyonso kosala complot bato nyonso baya bato osala bacomplot te bato nyonso baya bato osala bacomplot te neti toko babelle vie bongo baya bato osala bacomplot te il faut faire très attention mpo ebalukela yo c'est parce que bomiyeba te so boza banani boyeba te soki aza nani andemona bino te bacomédien ana motema mosusu ana motema mona bino te alors il faut faire très attention ozomona pauvreté botala ayemeka lelo otanda akomi na place na ye wana fale biso nde tozala na place wana ozomona fale biso nde tozala na place wana mpona nini kaka ye wana nde biso tolobaka mpona nini kaka ye nde ntakomi na niveau wana mpona nini fo ezala kaka ye tala niveau toza nango yango fo toluka tocombattre ye boki nde ese ya lobi lelo bango mpo basimbi moto bazalaki na mbongo te baqualification mabe ezalaki te mpa na bango mais lelo bakomi na mbongo toomona salisa ya tongi asali boye lelo bakomi okitiste bakomi kobenga ba baokitiste bakomi kobenga ba bamagicien bakomi kobenga basimba kisi donc baoloba nyonso mais ntango moto azalaki na vie ya pasi baqualification nyonso wana ebimaki te soka moto azwi nde akomi na baqualification nyonso wana eza mpe nde ya mwana belle vie kozwa ya belle vie lelo oyo ekomi baproblème babenge lesbienne mabe abimaka na mibala ya bato mabe kaka ye moko aza lesbienne kaka ye moko abimasa na mibala ya bato mais lesbienne abimaka na mibala ya bato te ye mtala lesbienne abimasa na mibala ya bato ndeni ye mtala mobala alingaka basi abimasa na mobala ya bato ndeni donc ka confusion na kala bino do baqualification sana mabeka mpona kolatise mpona kosalir image na ye ozomona mpona kaka kosalir image ya motu mpo kaka azwi na vie non mpe kuta azwi te non mpe kuta azwi te ya moki oyo nzambe apesi tala niveau boso boyoki atongi bavila eza ndeni pene so boyoki belle atongi vila mo boye eza ndeni
biso boki beza sombi le pont aux États-Unis ponda yaka ni ka beso za mbona ko soma pe le pont aux États-Unis bon il paraît que beza vandi senda kunye aux États-Unis bo sandeni to sa ondeni boko yoka goût vous comprenez boyoka penza goût et ça passe la famille ezalaka nini ndeko na bino artiste bosambu se bongo esuka ta bachroniqueur bafinga na bango ye parce que bachroniqueur oyo moye bopekisa bango eza te babenga bango ne bafani lokola bino epai na bafani bapekisaka te wi siko bino bakomede bokotya onde do osanti ke to evandi babi te tosanza tobimisa kaka ali boprofite na likambo mwana odati bakomede bokumo bima moko moko c'est la honte Baptiste c'est la honte bosi la kala boyoka na lisu te bafilme ni obino bojoua mpenza bafilme ni obino bokojoue bosila deja botikela bato bayesika botikela bato bayesika ezalaka bato basala kala basala kombo kala succès pe silaka ekozo osala kombo me na moma oyo tokomela baje misusu baje na bino esama lisu te okei ocomprendre okei la famille botika bela azala kimi asala mosala bevi osala mosala nde bozala ta bondima yango boyebi bevi osala mosala asala mosala akoma ana motu oyo ezokoma bafilme kitoko bafilme éducatif bomoni torgnole bomoni ne filme yaso ndenge epate filme kitoko casting kitoko image kitoko le film kitoko film en tout cas la famille to ke kotala ko pardon na yebisa ki bino de anga so bomoni na chi émission na era film botala ngai te na yebisa bino pe na osinga na biso nyonso bande connexion sur ba otolobi la belle vie to c'est l'effort wana vraiment ya ko luka ko sala ba live na biso avant film à belle vie, après film à belle vie. Tu as na air na été. Tu es bien qu'il na air de la Kinshasa à 16h30. Bisonnet na bisonnet États-Unis à 10h30. On a coach film na émission à 10h30 na au sala. On te met avant film à belle vie 9h ou bien na 12h. Donc air na ngeza on a coach jamais la ba air wana. Ba air à belle vie 16h30 na coach. Tu ben chaka ba 19h ou na CA il y a 16h30 aux hommes peut permettre ba bata la film tant to chaka ba live ba tous ba ka mutu ya ko yo ka ba yo ka pedeni ba ofinga mama na ba ba sepelate aux hommes ba tous ba ba ko taper ba live alors pour te permettre que ba tu bata la film parce que produit dans ces des belles vies aux hommes mutu to ya ko lobi des belles vies alors faut ba filmer net à la main vous comprenez faut to les promotions faut ba filmer à la main donc to chaka ba émission na air à filmer c'est que to limité ba bata la filmer to lingi te so to lingi vraiment belle vie à solo les to célébrer émission to célébrer promotion to tiki les temps filmer les kaka to tika ko ba émission na biso na ba air à belle vie vraiment la famille et ko ça la biso bien famille libota to kanga air ata ko telle émission ta no filmer parce que on dit ça primordial pour la biso vraiment y on dit ça primordial y on dit ça façon ya ko booster belle vie ya ko mettre mais vous comprenez tout à la film tout partager nga le fona za quand plus 2 3 nga kuna chaka na ba computer bana na chena ngi vai na ngeli kala ndi chibele na sele émission on a ça on a musala film bandi na za musala mais na chango na ba téléphone na madala les téléphones na musala na chango kuna ele kala na baloli ka téléphone be ele kala na chiko na charge tu ko sia na ozana te to na ozonga skula ndako na tele ngombe mais déjà na sina koti saki omonde na salaka ya to sunga pena mama na biso to sunga eza moyen moko to ko pese ba vie asepela pe po na biso si réellement to linga ke to koti sa ba vie to ya ka ko loba te mais to koti sa ndi ba vie ça kitoko mingi ça vraiment lengi pour to zano mo biso mo to lobele mais to tala ba film mais ça ne sert à rien eza na style na te to lobaka mais ba film moi to tala na biso on dit to tala à épisode de pe bandi peut-être que ko tala te non ça ne sert à rien on est kitoko te on a to sele musalata on a to lingi te
so tolingi pena solo tokotaka na bafilme totala topartage lien ekoti topartage na groupe na bacommunauté na biso topartage esala bien esala vraiment bien. Voilà la famille nalingi bino mingi. Tous s'abonner la chaîne biso ya famille Bota News TV. Toko raté le côté balobi vraiment la chaîne moko malamu bokozala jamais déçu. OK, donc tous s'abonner, tout cliquer la cloche ya notification pour ne rien rater. Nalingi bino tellement mingi nzambalola abatelanga bino et puis gros bisous na moko Poutine. Je vous laisse quant à moi et on se retrouve à la prochaine vidéo. Bye.